Bon, na lingi na répondre Bokechu po Bokechu azolo batro. Azola ndaka Bokechu na ebite. Bokechu aza villageois. Bokechu so to mona na Suède. To maloko fe mutaya na Bokechu. Abini na fois na mabele lit. Azola ta pantola munene na sentira mukie. Na kata fois. Muta memaye na poto eza muto nani? Pele Mongo. Yo okomi kombata koma. Okomi koloba koma. Yo uti village. Oyo kiti na kin. Mbala moko poto. Yo ozofanda na mboka. Mbandaka. Mbandaka. Na lolanga. Aveni na bilo avokoma foto wa boati oleki na basinga. Oko kita na mboka. Eti yebi makambo ya Félix Tshisekedi. Yebi bakombata. Le papa zo bunda. Atake. Yo zo yoka ngona ba radio mitie. Tala ntenya mulai. Ofandi likola ntete. Ozo yoka yango. Yo zani ya moza maeleta. Yo ki na Félix Tshisekedi. Yebi complot. Yo te mona mutu abimi na transit. Na taux international. Ya croissance, ya développement. Ya mboka oyo. Na sondage. Comme ça, balongola batia marché fayu. Talanga yo. La patrie ou la mort. Mutu va publier à TV5. Ato bundaka na tomate te. Ato bundaka na masasa solo. Tala photo, tala teni yango. O teni de combat. Oyo zo mono teni de combat. Ngala leki na marché fayu na bitumba. Pogaze leki aux journalistes. On va mi combattre. Yo za le député combien? Il est fait ça 44 députés. Yo soki memba yo soki pouvoir. Yo ni là longwa motikela Martin Fayou. Depuis que Martin Fayou yo koma komba. So bo simali na nzela bozo tambola. Babe bozo tambola. Babeti gaz eleki